Sali na balandi nyonso ya Adassa Temo TV. Donc napesi bino ba mbote boka mata ba base na bino. Donc lelo toye a pona sujet oyo ezo ningisa internet sisiko. Pona o sujet oyo ezo ningisa YouTube eza sujet a lekechu. Me bande kuna ngai. Bino tango ba comédien bazwaka likambo banani bakotela biso eza biso ba journaliste eza biso ba chroniqueur o bino bobengaka. Eza biso ba chronique papa oto yaka poto défendre bino. Tango bino bosalaka mabe contre baninga banani baya kosengela bino pardon. Biso te, biso to ya kosengela bino pardon. Bozo comprendre. Mais sikoyo lekechu bino fobo yeba le pourquoi alobaki bongo. Mais bozalaka ba ingrate, bozala ba ingrate. Moto asali mabe aye ko s'excuser. Mais en fait, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Donc, en fait, biso tozo yeba te soki bino bolingi nini ba comédien. Biso attend que ba journaliste ba koni fwati nde bofinga biso. To yaka pona to défendre bino tango likambo ezali. Mais quand même bozala reconnaissant. Les kechu azaki na problème na ba comédien oyo babandaki ko biokote musala na biso. Na ba comédien oyo babandaki ko finga biso ba koni fwati. Mais boyebi ke munoko ebetaka libaku. Hein? Fallait alobake yo comédien oyo ozobenga biso ba olingo bio côté musala na biso ba chroniqueur oza chose mais abeti libako alobike big ba comédien nyonso batikali baza ba chose na wana na français na lingala lobeli bino ba comédien boza biloko oyo. Mais après il a une conscience. Il a donc a repris conscience na yeye moko aye. Aye ko senga bino pardon. A sengi bino pardon bolimbisa ye. Mutu déjà sengi pardon. Comment ça fait-il que bino bolingi bozwa sous les kamwana bo bando grave ici ango. Ndeti vie zuma. Biso to komo yo ndeti nga na yebi na ngayote. Na yebi na ngate soko bima wapi soko sala succès wapi na yebi yote. Tozo yoka kaka ba émission papa ozala likambo na biso ba chroniqueur to ba koni papa pona li émission moko leke tu asali yango na ozolandisele ba émission yoka nisi leke tu aza mwana moto yo okende koloba na ba émission ke olakisa leke tu to ko osala eloko poni mbongo vie zuma bino bosala mabete ba audio oyo biso to yoka ka banani batekela bino eza yote na muchopi. Eza bino mutu botekela biso ba audio. Bino mutu botekela biso ba audio. Mais comment ça fait-il que bolingi bo bomba ba kombo na bino psycho na mama onde ba fingi ba comédien olingo zwa succès na simaleke tu to pesa ote. En tout cas succès na simaleke tu ozwate. Tolobaki na ta oto na posa pesa mutu succès te ya passe pour YouTube ayeba ouais. Monsieur Google, avant d'attendre félicitations, avant d'attendre qu'il y a une chaîne qui est la makuna. Non, non, non. Il y a une chaîne qui est à 2000 cas, et à 2 millions de cas. Nous faisons ça. Tous en attente ya ko pesa moto succès awa. Pour boto déjà yé a sengi pardon. Le pardon c'est une puissance qui libère. Mais tant que moutaye a sengi bino pardon, bozana posa a senga pardon, a sala ndeti manifestation nini po senga bino pardon. Ah, botika bongo. Marie-Jeanne Bololé. Na telemi awa. Marie-Jeanne Bololé, comédienne. Yo posa mamat. Leke tu aza mwanat. Mwana ya osenga bino pardon. Yango bokomi ba audio nyonso bozo salela leke tu ba complot nyonso. Pona kaka lobaki bongo me yesusu. Le sel mutu o alezaka baninga te ezaka ka Jésus. Si longtemps que tozaka kana mokili oya masumo, tu seras toujours lésé par le genre. Alors nous devons savoir pardonner aussi. Parce que biso peto kozala na posa ba pardonner biso. Marie-Jeanne yo finga baninga te. Yo tonga abatute na théâtre, otonga ka. Osala ba clique te ba ikiri, osala na ba osala. Yo na notonga mutute, mais biso quand même ba chroniqueur tu tozala so to fingi yo to yo ko comprendre que histoire wana ezaki na ngo bongo te to yo senga pardon. Bongo bino ba comédien. Combien de audio biso toza na ba audio na bino nde bozo finga na nde bozo mi bombana. Mais boyaka ko s'excuser te, boyaka osenga pardon te bino ba comédien boza ba binemi ba misu ba lobanaka te, ba misu baza ba ennemi jusqu'à la mort. Mais biso tolanda makambo wana te, toyaka kokotela bino na makambo. Lelo likambo kweli biso.
Siko lelo likambo ekweli biso. Déjà pe toye tosengi pardon. Lekechu asengi pardon. Bolimbisa ye. Akozongela ngo susu te. Eze erreur nde salami na munoko. Parce que il fallait lobake. Comédien wana. Wazolinga biokote musala nanga aza chose. Mais aye ko lobake ba comédien nyonso boza ba chose. Ne asengi bino pardon. Siko problème ango ezo kende tibo epo nani. Vie zumo kendo lobake. Okobuka nani. Lekechu panda loboko. Yo ozo yeba te ke justice ezalaka. Ovandi pe na télé ozo benga mutu onga na swana na pede wana te mukoto kuta ne fois la kisanga relation qui pede na ye. Toi tu sais pas qu'il y a une justice. Bino nde bokangisa batu bopota batu ba plainte. Obenga mutu pede na pleine émission. Ozo finge pede na pleine émission. Obuke loboko. C'est que les Cambonions so ekwele la lekechu biso tokoya kozonga pa na bino. Na makambo nyonso ekwele la lekechu. Po bozo promettre elle mort. Mais bobo se dit que lekechu ayaka pona kokote la bino. Oui bien sûr. Ne bo oloba que lekechu azwa succès na sima na bino. Ndenga azwa succès na sima na bino. Mais bino pe bo bénéficier pas que lekechu. N'est-ce pas que to bo bandako kendo tourner na lekechu TV bandako futa. Azaki pe producteur. Lelo pe po ba misusu ba yeba na biso to yeba bango. Eza pona lekechu panda. Ba misusu bobima wapi bobima pa lekechu panda te. Boyaka kosala be mission na village na villa panda. Pesa bino bambongo te. Comédien nyonso aleka vanda na émission. Pesa bino bambongo. Mais siko comment ça fait-il que bozo linga kaka bo biokote muninga. Po bino so botumbola kete ye pa ngaka lobate. Alors botika makamwana. Rosini Muchopi yo. Oza déjà hypocrite makasi. Oza hypocrite makasi. Parce que yo ozo linga sko omisala musantu na likambu oya sija lekechu. Ozo linga bima ke yo oza pour ba comédien. Oza pour ba comédien te. Ba video oya bima kita makambo banaki opela moto awa ya nini o ya bayamado na ya gabi tozwa kango wapi. To ba video ba audio oya bima ka awa tozwa kango wapi n'est-ce pas na yo. Biso pe toyo kolobela o vérité po okomi ko simba makasi. Siko izuma yo okomi ofinga ba ese ba mida baza na manque à faire kuna mibali na poto bazate yo nde mobali. Te boti ko sala bongo. Bino ba click nyonso ba comédien o bozo finga le kechu nga naza contre bino parce que pourquoi je suis contre? Je suis pas contre les kechu, je suis pas pour les kechu pour ce qu'il avait dit non. Je sais. Il avait mal parlé, mais je suis contre vous le comédien parce que vous venez ici pour détruire. Alors, parce que Moutou déjà, il a demandé pardon. Mais c'est tout. Bolinga qui quand on a demandé pardon, qui fait quoi encore? Asa la soni na likolo nango. Pour aye asengi bino pardon, lobina ba o nyonso aleza qui a expliqué pourquoi il avait dit ça. Il a dit bien qu'il avait un problème avec un comédien. Mais dans azo loba, ayebi ko loba te, al munoko beti li baku plutôt alobi ke ba comédien boza ba chose. Alors botika bolimbisa ye biso to ye lisusu atosengeli bino pardon bolimbisa ye parce que abiso nyonso toza na problème na comédien wana alinga biokote musala na biso po biso nyonso tozo kotisa ba matière po YouTube efuta biso pe monsieur Google afuta biso yango tokopesa mutu succès te siko yo comédien ozape na posa na biso ba chronique fouat ozape na posa na biso. Siko lolenge bino boza na posa na biso, biso pe toza na posa na bino. Alors tous se respecter. Mutu déjà ye asengi pardon et sili. Viezuma, okolandisela mo amukie lokola lekechu ba émission te. Lekechu za mo amukie yo za vie. Ovani si na plateau bovani yo na Rosini Muchopi bobanda koloba. Non, c'est pas gentil. Il a déjà demandé pardon. C'est comme si peut que yo sala amabe quand tu demandes pardon, on te pardonne. Alors pour nani na mulikamba muninga bolingi bozwango bo gravissant, c'est pas gentil. Il a demandé pardon, c'est fini. Parce que biso to ngai to ya koloba tende tinga, je suis bien éduqué. Bien éduqué. Bien éduqué. Ce qui est que tu as séné pardon, tu n'as rien à vendre na lobela makamba le que tu, mais il a demandé pardon. Ça c'est fini. Parce qu'il a demandé pardon. Sa conscience donc
Donc conscience na ye moko et reprocher yango ye asengi mitema nyonso ye alezaki pardon. Mais dis-moi encore, vous voulez quoi? À sa genou to asala nini po asenga bino pardon. Déjà sengi pardon, c'est fini. Bolimbisa ye. Boza na droite po na likambo ya lekechu, bobanda kosala bobanda ozongisa bo, c'est pas gentil. Po na likambo ya mura, biso pe ba journaliste toye kosengela mura pardon. Bolimbisa ye. Na côté na biso pe tozo yebisa mura. Oui, bien sûr. Biso toza ba chronifuat toyaka akolobela ba sujet abatu mais kofinga mutu te na sujet. Tango zo ya pona koloba kofinga kate. Analyser likambu na yo, analyser sujet na yo, wana za conseil pona biso nyonso bandeko nanga nyonso ba chronifuat ba journaliste. Tango zo ya ko analyser pona sujet, kofinga te, analyser pesa conseil. Esili mafinga lokola batufi bebembe banini mafinga nde eza bien te. Mais tango muta sali mabe, il faut kolimbisa ye. C'est juste ça. Ngala ko yate na kote la lekechu po manke ba maman na biso bipendo respect po bengi bango ba chose. Mais a saigné déjà bino pardon. Azaki na problème na comédien. Biso non sotoza na problème a comédien. Ezaka kate batuana mi bale bateke la biso ba audio. Baza ebele to futa bango ba $50, ba $30, ba 30 € po bateke la biso ba audio. Baza ebele. Et ça kaye mon côté et en plus beaucoup de ça nene botaille na makambote nene botaille aza vrai na bino à chaque fois que comédienne moi quoi na likabu nene botaille ya ka po côté la bino mais bozo ka musanga de bolingo beaucoup de ça nene botaille ke o botaille mutazo azote que la biso ba audio jamais nene botaille ateka ba audio mutate que la biso ba audio biso toyebe eza vie zuma na muchopi. Alors beaucoup de nene botaille te po batu batekela biso ba audio baze belé na théâtre. Soki kaka toyo po na nyen tolobe ke vie zuma ateka. Soki kaka toyo ki oye ko loba pe oyo salaka. Po neti na moni bino bozolinga bo diembela na succès lekechu. Bo diembela na succès na YouTube. Siko biso na ta otoko pesa bino tante. Succès eza pasi eza pasi succès. Au tien vidéo moko et ça lio ba 2 millions de visualisations et ça passe succès ça passe to pesa mutute yango to sengeli mura pardon bolimbise ba chinois la Chine ngamo pe naza la Chine donc to sengeli bino mami limbisa mura bolimbisa ye na ba propos na ye biso pe to na côté na biso tozo pesa pe mura ba conseil atika makambo rufinga batu makambo sala nini tozo pesa mais vie zuma kanga déjà olobi mingi osali ba émission mingi on a marre osali ba émission mingi to lembi to yoki ope déjà Rosini Muchopi zala sage kolinga te to salir yo po comédienne oyo akopesa yo litoyi aza comédienne oyo amutuna esala bien te parce que biso déjà biso nyonso toyebi yo oza na elongi ya ba hypocrite yo muto tekela biso ba audio bozoyo a ozolinga osala sambwa kwani sambla ya nini. Tolingi pe komona yo na SBI te. Tolingi komona yo pembeni ya sila te. Biso babakuk. Tolingi komona yo pembeni ya sila te. Koyaka pe te. Ata rôle na yo esengi mams kotia ye te po Rosini Muchopi aza élément oyo ayaka ko contrôler ba vie ya bato. Moni ti tanga zo tourner. Aza kaka wana te pona ko tourner, aza na kaka pona ko tia ba conflit. Batu oyo bazobata na sima oke nga naza fani ya famille bota nga naza famille bota pa Belleville kuna po botia obabetisa Teresa na Belleville mitu donc botika kosala bongo parce que bino bokoya jamais bobebisa musala na biso pe tolinga te tobebisa musala na biso musala na bino alors mutna muta garder bande na ye a garder bande bato ebele bozoya na ba commentaire pona boyaka kofinga biso boyaka koloba boyaka kozongisa bote biso tozoya kosala musala na biso tozoyela bino ba matière o eza te ke tolokoti na balabala tosali bonon ba matière o eza siri yango biso tozoyela bino alors botika kofinga biso potango bino bokofinga mitupe esali lokola tokomi lokola lekechu tokoya ko déborder ba mot. Alors botika kofinga biso botika kolinga ko bobebisa musala na biso po biso pe tozozela oyo bino bozozela bino boza ba star biso pe toza ba star na kindenge na biso. Alors botika na bato nyonso bazoloba ke
sila tindaka bato atindaka na bato nyonso bozoloba ke sila tindaka adasa te motive aya kofinga bato aya koloba bato lukuta archifo. Sila aza mwana mwasi moko donc na ona mona ba fille sans complexe lokola sila bisalu te. Hein? Sila zate ke ona ke ofelina na mema ba caméra na ke opesa mama ba diani bona mema ba caméra sila za bongo te. Sila ndeti soki aye abenginga adasa na otindelo mbongo me kanga munoko na okoyebisa mutu te ke nga sila mutu na pesa kio oyoki sila za bongo. Mariage a gesho nazo peso kado me kanga munoko koloba te ke sila muta pesa ki. Adasa na otindelo kamera sika kanga munoko koloba te ke nga muna pesa ki. Sila za bongo. Sila linga makambu na ete zala éparpillé ke oh sila pesa ki 500 sila pesa ki bo alinga bongo te ya sala makambu mutu ayeba te. Ya vivara bongo. Asala makambu mutu ayeba te. Alors, botika kolobake, si la sotinda biso toyaka ko finga toyaka ko défendre. Biso toyaka ko défendre si la poto zomo na ba injustice na bino eleki yango tozo ya ko défendre si la. Pe toza ba baku ki ya solo. To ko défendre si la timu kolo yeso akoya parce que elle est innocente. To ko défendre si la toza to oh banyoso oh wana ba mikala si la oh wana ne. Donc abaku ki ya vie. Abaku ki ti yeso akoya. Pe biso babaku ki awa, tolinga ba polémique te, tolinga ba problème na batute. Babaku ki baza bato a respect, balinga ba polémique te, balinga ba problème na batute. Alors ba kombo misusu à la prochaine na ba vidéo auto na ba nini to bando sala toko tanga ba kombo batu misusu te poto fula bino te. Nata o, eloko ezo boma bino bo silikela si la bisa les ani succès. Okoza na yo kenda no ba poto wana taya bien. Okozala no zana taya bien. Onga na zana taya bien na kenda ba poto. Oh boy. Mais si la leki bino nyonso moni click na bino no so bolo ba ke si la kima ki batu na mariage a sali. Si la kima kate, si la yemo ko aza Beckham, aza Pomba Sen, aza Mams, donc leader na biso mama na biso babaku. Yango lekechu ayebaki. Lekechu ayebaki yango na lobaki zambe na bango. Oui. Si la nzambe na bango. Ok. Poso si la travail. Obi ane si la banda théâtre. Banda 1997. Si la banda théâtre. Kala. Si ko tala 1997 iti lelo. Combien d'années de carrière? Abaku ki ya solo. Abaku ki ya vi biso. Toza babakouk. Ba oh bino bozo babakouk. Te bo tika koyaka na ba commentaire bo finga. Parce que on a besoin seulement de abakouk. Bino bo ye la biso ba fan na bino. Ba fan na boluka ba fan na bino. So bazala wape. So boza pe na ba fan te. Parce que biso toza 1 million de fans. Plus que 1 million de fans. Na ba mboka nyoso fan azali. Tala jour mususu na vandi. Oyebi ke na oyebi sabino histoire eza vrai. Na Ukraine. Un Congolais à Bakou kazo benganga adasa na odango tango lobi ke trop c'est trop. Pona makambo asila ngape na nzimi yango sali bien tu as bien parlé. Wana Abakouk na Ukraine. Vous me comprenez? Na Ukraine Abakouk. Ukraine. Et c'est que guerre ezalaki. Ukraine Abakouk. Donc ça plus de 1 million d'Abakouk dans le monde. YouTube est facilité si la yebana ki na disque na ba disque ayesu ko yebana na YouTube est facilité vie. Siko bino ba fan na bino baza wapi? Bazala wapi? Alors toko défendre ka sila. Ndeti nga na koma na vandi na nga mutabengi nga na tindeli o periki pona kaka na défendre ka mams. Na vandi na nga mutasindeli nga chaînette pona mams. Nde na zwa succès likola sila bisalu Pomba Sen na otikate na ko défendre jusqu'à la mort. Mukolosi la royata abenginga adasa to sala ta vidéo bino boyebi te so jour wala na ozalandeni. Alors botika sila vanda abonnez-vous massivement na Adasa Temo TV donc bon like vidéo bon s'abonner parce que biso toza pona kopesa ba actualité ya sur
ba novidadi nyonso ezokota biloko nyonso ezokota toza apona kopesa bino nyonso ya sir en 100% actualité en 100%. Alors abonnez-vous massivement sur Adassa Temo TV, bo like vidéo nalinga bino makasi